Congo na banda kuna bino. Lelo tuza na cadre mo kitoko isika wapi toyi ko développer ko kangamana nkota la bakambe ezoleka. Makambo ezoleka na Congo eza simple. Makambo ezoleka na Congo eza simple. Ezali tuza na occupation makasi baboto biso mboka par des criminels au baza décidé ya kosilana na mutu nyonso oyo akomeka kotelemela bango. Alors na liboso ya makambo ya boye mwana mboka nyonso tu conscience ezongaka kovanda kokalkule eloko nini tokoki kosala. Problème toza nango lelo na Congo to remarquer kaka te ezali problème ya occupation te mais ezali problème ya inconscience pe problème ya nini ya bato bazali bolingo mboka. Bato lelo bazomona beaucoup plus intérêt ya mabungu na bango ya baposte na bango que intérêt ya mboka. Alors Kabila ndenge azo agir nasali examen de conscience natali les 10 dernières années ndenge comportement ya Kabila ezolakisa ke Kabila azobanga eloko moko te po aza na bakonzi monene baza nsima na ye oyo bazo profiter kopie mboka aussi longtemps ye aza wana. Boko remarquer que a hésité te kotire Jean-Pierre Mbemba azalaki ya kosangana na ba ambassadeur nyon surtout ya ba pays européens na Amérique na résidence na ye. Donc Kabila un taximan il y a des faux mutu oyo azali bongo na nationalité congolaise te, un criminel à puissance mutu atangate mutu asalaka 1 mois ya formation militaire na Chine akoki kozala na audace ya kokende kotire baambassadeur ya bapays nyonso surtout réunis na résidence à Mbemba basala eloko moko te. Tout récemment auti koboma 2 agents ya MONUSCO oyo moko aza américain moko aza suédois bapresse nyonso to esete bapresse nyonso to presque tout esete personne n'en parle. Même na poto baolobela ngo te na Amérique baolobela ngo te bapresse nyonso même na Kinshasa mutu moko te azolobela baaméricain oyo babomi suédoise oyo baviole mpe bakati ye mutu bavandi nie. Donc nauti kocomprendre ke mondele mpona intérêt na ye aza prêt baboma mwasi ne baboma bana na ye mais acontinue kozwa biloko aza nango mposa. Alors liboso ya mutu oyo azose comporter ndenge wana biso ba oyo tozali ba combattant toza bana ya Congo tozali bongo bato baza l'esprit ya Nzambe bato oyo bazo comprendre situation tomoni ke Kabila lokola opposition ya Kinshasa ezali corrompu outi kolanda baélément Paul Kagame alobi ke na Kinshasa banda na pouvoir tino opposition bango tout balekaka par Kagame, c'est-à-dire na Kinshasa toza na ba vrai politicien te bango tout ba corrompu Kagame alobi yango pe lisusu jeo bauto sala kokende dialogue wana opposition toza ko sengango. Donc opposition za ko senga dialogue wana ko na suka nango baboma Etienne Tshisekedi batie les poisons na suka nango Kabila aboya ko signer ba accord pe Kabundu a Kaboul Félix Tshisekedi déclaration na mise claire balubi bazo sala marche pacifique, c'est-à-dire bazo sala marche morote ya Ronaldo na Kabila bazo sala ta mouvement morote ya résurrection mais bango bazo sala marche pacifique. Alors na ba détail on a pesi na masolo on a pesi ce qui sont de timi te changer n'enga combattre ba congolais ba ko façon ebélé pe Kabila otika na pouvoir sous temps moulay
Alors lokola ba Congolais bango moko baza corrompu bazo accompagner occupation ya Congo opposition pe ndenge moko tozata na mutu moko aza consciente na basango na ba pasteur bango tu ba corrompu. Alors bana mayele ba oyo baza na esprit ya Nzambe ba oyo baza bata mayele ba yeba kasiko ndenge ni bakoki kosala ndenge ni bakoki se comporter likambo oyo ndenge zo ya boyi tokosala na ndenge ni toke na ndenge ni puisque na niveau ya masolo nde ezokende eloko moko na Kinshasa wana opposition kosala eza te ngai titu andate ya lelo na kotaka susu opposition ya Kinshasa te parce que baza opposante bazali majorité élargie. Alors lokola opposition ya Kinshasa ekomi majorité élargie nga na osikote bango soute mais na changer sikoyo lisolo tokobandopesa bainformation bango ezoleka na Congo mpe tozokosala éveil patriotique oyebisa bana mboka ke normalement esengeli biso na poto tosala résurrection moko mpona kosauve bato baza na mboka nakoyebisa bino likambo ke Rwanda Museveni ayaki kolelela ye bapesi Museveni basoda baki kosala révolution. Rwanda lelo na relation aza na Museveni Kagame a profité na Museveni pourtant asala Museveni eloko te Museveni nde azwa bali koute pa Mobutu na nzela ya Rwanda. Le même Rwanda oli azonge pa Museveni dilo bazosala na Kagame babeta mona ye akanga monoko amona na basole akoma kosala bavideo kobeta masolo mpona kodistraire population. Plus de 13 ans ce monsieur n'a fait que distraire au Panzabatou sans solution. Ayaka kopesa be information mais ayaka na solution te. Écoute, ce que vous avez information vous avez solution, il faut mieux se taire parce que tant aux autres trop, bazo continuer à faire solution zate, ça dit au bomi au bimi vous doit distraire batouane. Or l'armée congolaise, Mobutu a formé des vaillants soldats. Pour l'année, bazu idée au Rwanda à côté de la révélation de Mobutu, va passer des soldats, va libérer Mobutu. Et au moment après que Museveni a libéré Ouganda, après ça, des soldats, 3000 soldats ougandais, pour Rwanda contre la Rwanda. Est-ce que Bissot na relation te na ba pays mususu o ba ko pesa biso pe 3000 ou 5000 soldats na ba soldats na biso ba wa région de biso poto kita na Kinshasa tout ça a débarquement. Donc si on faut banda ko changer to banda raisonner pays nini baninga nini ba soldats nini oyo ba ko pesa biso maboko poto ça la débarquement na Kinshasa. Kabila azo piller Congo na ndenge moko possible bazoteka na ba terrain bazoteka banzela bamona Dan Daclair oyo azali juif wana bauti kopesa ye 580 millions de dollars ndenge bateki chez Kabila. Donc Kabila akomi na mbongo ebele oyo akosomba so basoda ebele bakotia trouble na Congo mpe oyo akokontinue kosomba opposition akokontinue kosomba société civile akosomba na bagroupe ya bafilimi babusha oyoka so bango batia so makele te bapesa bango bambongo na ngonga oyo kaka moto azali faire aza na conscience moto aza na bonzambe oyo akoki kosala face na pouvoir wana parce que baza na deux systèmes bango baza na crime lokuta na corruption soki baza na posa no bakopropose yo mbongo soki oboyi mbongo bakoboma yo soki bakoki koboma yo te bakokosa kupa bacriminel po Kabila approché yo faux à la criminelle soki oza honnête citoyen akotia na bolo ndenge moko asali yango na bajomi ndenge moko asali yango na Frank Diomi na Jomi Ndongala bato wana tellement baboyaki corruption atie bango na bolo. Mais tala le tueur oyo ya Katanga Jérémy wana bayambi ya pont Roger Lumbala oyo afinga bamama bato parce que aza na makila ba Rwanda aza na makila ba Congolais na nzoto oyo aboma aza membre M23 bayambi. Donc ezali gouvernement moko ya ba criminel
pour approcher bango, pour travailler na bango, pour kozala na bango faux criminel. Mais biso de comprendre ce que j'ai wana. Tozali na histoire elle a déjà tracé liboso na biso. Toyebi ete Kagame, Museveni, bango nde ba vrai patron ya makambo na Congo et bazali na bango ba exécutant. Ba vrai patron na bango ezali États-Unis, ezali États-Unis d'Amérique, ezali Angleterre, mboka biso kozali, ezali Belgique, ezali France, na Hollande, na Allemagne. Souci na bango yali ba panza Congo, ba boto la ba richesse parce que na Congo ba richesse non surtout oyo ezali na jardin des deux Apollo. Et moi là le lot na ba fier et voyez ça que jardin des deux ezali na Congo. Mais le autre rôle de la ligue comme on a été le autre rôle ni minute de sauver Congo. Bien aimé, Nangonga Oyo, Tozali, Nambela, il y a pour rejoindre le groupe, il y a Fonds pour la libération du Congo, pour travailler ensemble. Et vous allez Kamboyi Nanete, les allez Kambo, ceci c'est bandit, donc il y a un malin petit Kambo Kanini, il y a Afrique, où il y a un Nabiso, où il y a un Nabiso Batou, où il y a un Nabiso Basouda, pe koluka mobilisa ba jeune na biso ndenge salamanga na tango ya apartheid Nelson Mandela na ANC balongolaki ba jeune babande koforme bango koti ba Myriam Makeba bakimaki na Afrique baobeta ba concert pour soutenir l'effort de guerre. Moi je crois que oyo baza na confiance na biso bao balandaka biso bao balandaka satellite TV bongango yango oyo ya koya korejoindre biso enfin que tobunda mpona Congo mpe toluka mboka moko oyo eza capable ya kopesa biso loboko tosala oyo esalamaki na Rwanda na Museveni. Alors bato oyo bangwanda bazali bavirus ndenge moko na bamende aboshan baminaku bato wana nyonso tu baza bavirus oyo mutu na puissance te na ndenge na ye akokonyaka. Rwanda a organisé le 8 avril bato bakutana na Bruxelles eza marche. Est-ce que Rwanda aza moto akosalisa bamarche? Rwanda aza moto akosalisa bamarche te. Rwanda azokosa biso mpo alalisa lisusu baesprit faible balandaka ye. Rwanda azali moto akodéclencher révolution, c'est-à-dire na basoda na ye na bacontact naza nango il a fallu na ndenge makambo esalemi sikoyo il a fallu ye akitisa bango basala révolution. Mais na place bango bakita basala révolution monsieur Rwanda Samene alobi akosala nini picking to nani sit-in awusala sit-in liboso ya communauté internationale ya babiro ya Union européenne. Mais oyebisa ngai mutu oyo azosupporte Kabila eza nani? C'est l'Union européenne. Mutu oyo apermettre Kabila anyata aboma bakongolais akunda bango na baforce commune, c'est l'Union européenne. Est-ce que mutu oyo a créé guerre, toi a créé situation na ndako na yo? Est-ce que okokende relation epa na ye? Eza lokola mwasi oyo abala abimaka na parrain ndenge koma lelo ebele, alors mobali na ye adécouvrir yango aki korelation epa parrain akoseka yo parrain nde moto aye kotia trouble na famille na ye oyo ozangaki mbongo abimisi mbongo aoriente libala na bino abotoli yo mwasi naza gentil atiki mwasi wana na ndako na yo me na ngonga nyonso to azalaka na mposa mwasi wana po asan servir na ye abengaka ye. Donc biso bacongolais eloko makasi ifo tosala ezali tokontinue kotia pression tosoccupe leso na bango ezoleka na Kinshasa te na soi-disant opposant toyebi bien ke baza vraiment baacheté bazali bongo bavanyubi ya Kabila bazali bongo baventurier baliaka bamelaka na butu na Kabila oyo batikeli ye glissement na nko mpe babomisi population fonafi mpe lelo oyo toyebi biso te sort ya corps ya papa na biso Etienne Tshisekedi ekozonga Kinshasa ekozonga te bakokunda ngo to bakokunda ngo te personne n'en parle parce que lelo oyo
Kabila boy pour appliquer l'accord et dialogue, c'est-à-dire premier ministre va changer et l'autre va changer. Or, bisoto boy qui batu wana bazwa privilège ya bokunda papa Tshisekedi. Mais ce que le souci est commis quand même vieux, il faut kunda parce que la stratégie au tout ça là qui le la bino mo trahir, bino mo bozoli anani. Oye baki bien que ko simbate, otika papa wana ake no pema na kimia siko. Atuka wana etali bisote, etali famille na famille politique na famille biologique. Baba déjà pour songer pour kokunda yi. Soki ba kokunda yi provisoirement na Belgique, eza mabete. Tchombe ba kokunda na Belgique. Et bien besoin de Mobutu azana Rabat, azonga te Tshisekedi azana Bruxelles. Akozonga ka mokolo oyo kimio kokotaka na mboka tokokundaka bango avec honneur na mausolée ya longueur pe ya grandeur na ye. Mais sikoyo na bakongolais oyo baza na Kinshasa po boza kuna na Kinshasa eloko nini kokosala esengeli na bino boyebake bose dissocier na baopposa ya Kinshasa boluka balider mosusu oyo baza na esprit ya corruption te oyo baza na esprit ya koya kodélivrer mboka nde na ngonga wana makambo kotambola bien. Mais soki tolobi kaka non biso nde toza boye tozolanda kaka mutu wana tozolanda kaka o Félix tozolanda kaka soki banani soki banani boyebake bato wana baa bacorrompi bato wana batrahir biso bato wana baza na biso te. Donc eloko oyo nga na kokoyebisa bino yango wana bino oyo bozali bongo na kati ya mboka to ya s'associer na biso boya kozala na biso bozala pana ya oyo bazo comprendre idéologie ya masolo ndenge yani to landa bavant ya doctrine te mais tokangama na idéologie kaka moko ezali ya kolibere Congo. Libération ya Congo tolobaki yango ezali occupation étrangère ezali baarmée ebele eza na kati. Libération wana ekosalama te na baréunion ekosalama te na badialogue tolobaki libération ekosalama na kozwa mabende na kozwa biloko makasi yango toyebisaki bato ke soki tokontinue kolanda bato nyonso tu wana ekozala mpasi mingi mpona biso parce que bato wana baza contre biso bato wana balingi biso te bato wana baza baennemi na biso. Alors esengeli biso to changer style ya combat to changer ndenge omona makambo to changer ndenge ya kotalela ndenge nyonso to tozosalela parce que soki tosali bongo te ekozala mawa mingi. Donc je crois que na petit déjeuner ya lelo toza clair tobundela mboka mais to changer stratégie toyebi ete bapoliticien na Congo bateki biso batrahir biso mpo baza na biso te baza bongo banationaliste te baza bongo bacorrompi. Alors lokola baa bacorrompi basalaka nini bacorrompi basanganaka na bango te mais bacorrompi batelemelaka bango mpo bachangeaka stratégie. Ndenge nalobaki motu nyonso tu na monde entier siki ozali luka orejoindre biso na front pour la libération totale du Congo. Tokomaki mikanda tozozela la réponse mais en attendant tozokontinue korecruter. Ozali mondimi osambelaka epa nanga olandanga na internet ozali ami nanga to friend nanga osupportaka makambo nasalaka soki ozali kosolola nanga na forme yebaki naza so na numéro na yo te parce que na perdre banuméro nyonso tu. Alors soki oyebi ke kosololaka nanga meka kobenganga na même numéro wana ou na deuxième numéro na ngai 0044 79 400 86278 ezali bongo numéro na ngai ya T-Mobile pour kozwa ngai pe ezali bongo numéro na ngai ya WhatsApp oyo nazosalela sika. Donc tozala na bomoko nzambe aza na biso tokontinue kobunda nzambe akotika biso te po nzambe azali bongo mokonzi na makambo nyonso nzambe azali bongo mobateli ya makambo nyonso te mais nzambe asalaka na baide na baprogramme soki boza na idéologie ya kitoko nzambe akosoutenir idéologie na bino mais soki boza na idéologie ya mabe nzambe akosoutenir idéologie na bino. Alors ngai proverbe 30 le messager de la bonne nouvelle nameki kopesa bino mwa mayele ya makambo na yaki nango mpe nasengi vraiment kozala na bomoko
tolingana tokangana tosungana eza malamu po ete nzambe azalaka toujours nsima basali na ye nzambe azalaka toujours nsima idéologie ya sika donc tozalaki bongo en direct ya Manchester na cadre moko kitoko esika wapi toza kolekisa temps mpe kolobela makambo ya mboka nzambe na ngambo na bino puissance ya kolo yesu aza nzambe aza sauveur aza mobateli aza monotoli toza toujours na ye akotika biso te mpo aza nzambe malamu aza nzambe abimaka azali oyo abatelaka oyo atombolaka oyo anetolaka nzambe azwa lokumu merci na basoutien merci na bino nyonso bozali na biso merci na bino nyonso bozokwala na biso merci na bino nyonso bozolobela biso yesu aza nzambe yesu aza mobateli yesu aza nsima na biso tozala na bomoko tobundela mboka kabila alinga te akokende kabila akokufa po makila ya bato bakufi ezosenga vengeance liboso ya nzambe kayen lere abomi ndeko na ye abel nzambe ayebisi ete makila ya frere na yo ezolela ezosenga vengeance donc makila ya bato nyonso to kabila abomi na Congo bobanga na bino te ezosenga vengeance à part biso tozobomisa mozalisa likolo na se eza nzambe bato bazoboma baza bakretien bato nzambe akela nzambe alobi apesi ordre te autorisation te na motu azwa ordre abanda koboma bato be azwa pouvoir abanda koboma bato donc nyonso ekofutamaka awa na se nzambe aza na biso nzambe aza mobateli na biso nzambe akofutisaka moko na moko salaire na ye na oyo azosala na oyo aloni na oyo azoloba na ndenge azose comporte alors ngai na obanga eloko moko te na koyebisa bino kozala na kimia po nzambe aza na contrôle ya nyonso merci pour na soutien merci pour na bozalisi ya nzambe merci pour na bolingo na ye toza toujours ensemble yesu aza nkolo ezalaki spécial kolala kolambukiza activité petit déjeuner ya lelo nzambe amona bino merci